Kembote, Twana ne Congo, Munanzaya mbili. Nzaivo, unu, landa lutuma kulanda, landa lukundanda, lotoma landa. Diambu ngina diao, desa sula. Kansi mambu ibobe unu, kadilivangi pasi kumbundu bobo kuntima. Lotoma landa. Mwene, pangize aketo, achonegenevo. Au Mukonono Mai bobange mono imakeleka matokolo bange mbundu pasi Gansi da monoko Engalu wid mabuto bobe mono Mukonono Panya moyo kalakia la kubila Enge vumbuta nako kodi Kebuna kwa mankisiko Dembo belabo Namba kembobo Nkisingile bunda Embobo Enkunga lutogwa Mukwenda kuduteti gali nanga maugulu Nule embuka pangizama Manu George Sandy Panyama onketo Manzambi kwetela diotamba Hata mupama mukonono Kamanta mbukunga mukonono Mugwalu ni nanga Mono mai bobanga makieleka Kasi na pobabo Na pobamo Vumambo itwa bobe mono Ditu kange luku dianga ngeye Kuzola moko Vumambito banga Kasi mambito banga ngeye Luku dito kubani ngeye Mono imambo itwa bobela enge kuzola moko Mono piku kunzola ko Na pobile diambu de zombo ngebo mono dianga mwana kongo ngini nanga Ewa mono pobile bonge kuna mwana ne kongo ko Mundele Oiza Obange muingilu Nakabange muingilu bo enge ndakoko Kuna kitasa Engebo nda kuna Kongo Brazzaville Engebo nda kuna Gabao Engebo sala kuna Mbanza Kongo Lomona momambote Lufidi soengindu Lufidi kitu kwa enokulu Ya ilumbu Kanda dienu kaka lutoko na tadi Ya ndi musingola kene nangabo Zowa Woyiza ikumba munwa Wange toku kamba muno Pange akungina yu musikongo Endio tuwa kamba wizide kumba munwa Kena mutu kokonde ntoto Nani tuwa kamba Nge toku kamba bonge mwana ne kongo Tuwa bambula tuko Kansi mbaki silu itwa longa Koeno loko onde ngindu Le ciel diambu di mosi Yom to lobila nga gote Ngana zara nga angolete Ngana zali mwana ne Kongo Ngana kabuli yote Mundele ya chaki bandelo abiyo Zala mukongo ya Angola Zala mukongo ya Gabon Zala mukongo ya Kinshasa Zala mukongo ya Brazzaville Bomona ki yango malamu bondima ki yango
lelo oyo kimukongo wana yango lisusu te o te yo so kaka bakongo ya Angola ngana za mukongo na lingi na za mukongo ya Angola te kasi mama kasi loko zali mukongo se uzali mukongo ya kisasa te ngana zali kolobela bakongo ya Angola parce que yango bilobo ndimaki yango mundele akabolaki ezalaki bino te ayo za muzombo yo muto yaki na kumba na munoko kasi yo mukongo te ya Kinshasa osoloba na ngai mukongo ya Angola te ngai mutu na kumba na munoko bongo lelo oyo obaloli yango susu ke no yo zali mukongo zali Angola to za mukongo zali bandeko zela na tiela yo likambo ya muke eko faire réfléchir yo bolimbisa ngai avant na continuer l'inétude de quoi yaki bolimbisa ngai na tia moi eloko ya muke po epesa yo mwa likanisi muke landa eloko na kotiela yo ngai te mutu na lobi yango me landa likambo na kotiela yo parce que na lingi te likambo oyo ezalaki yo te yeku tomoni landa malamu yoka yango malamu. Au pouvoir, comment expliquez-vous que le pays hérité en 1960 des Belges dans un état de développement supérieur à l'Afrique du Sud et même au Canada soit aujourd'hui dans cet état? Ah, vraiment, ça passe mine. C'est l'homme. La faute à l'homme. Bolimbi sangai. Quel qu'il soit. Na bandela yango. Merci beaucoup. Merci. Parce que le téléphone est bien gâté. De votre précieux temps, vous qui avez été aussi longtemps au pouvoir, comment expliquez-vous que le pays hérité en 1960 des Belges dans un état de développement supérieur à l'Afrique du Sud et même au Canada soit aujourd'hui dans cet état? C'est l'homme. La faute à l'homme. Doto malanda, bolanda kamalamu. Parce que normalement, avec tout ce que nous avons comme don dans ce pays ne devait pas être dans cet état. Qu'est-ce qui manque à l'homme pour que ce pays change? La volonté de réussir. C'est ce qui lui manque. Et je crois, sans cette volonté-là, le Congo est-ce qu'on nous laissera nous développer? Mais on nous laisse nous développer. Mais nous devons tout faire pour éviter. Pour travailler pour le pays, pour qu'il se développe. Vous dites que le problème c'est l'homme. Est-ce que l'homme congolais est capable de tout ça? Oui. Oui. L'homme congolais est capable de tout ça. Il doit mettre en avant sa probité et son honnêteté. Mama mulanda we nange pour le pays et pas pour lui. Ngindo zaki mutu. S'il le fait, le pays va monter et monter plus haut. Monsieur Léon Kengo-Wadondo, je vous remercie. Merci. Yematondo. Ah, mama. Kineba mengiko dieku kamba. Mambo nga yivula ibene mvutu. Ngebo nge musi Kongo muni nanga. Kuna musi ngola ko, kuna Kongo de ngola ko. Mama, emo mambu nzeyemo. Kuna musi Kongo de ngola ko. Kongo de kitasa unange ngei. Kadi ambuko. Kansi yeka itoma kusasula mama.
diambu tu bobelange eto diambu die nzola diambu die nzola ezalite Congo ya Brazzaville Congo ya Kinshasa musi Congo gili nanga te tobo ya ki Congo te soko za musi Congo eske ozali koyeba ko ozali musi Congo mama yeka esasula omoni chinois soki aye na Afrique azali kolia biloko na bango ya ba chinois ya liboso ko pia condition que non toza na besoin to sala shop awa po ya biloko na bango ya kolia ezala facile ba vanda na mboka na bino me baliaka biloko na bango ba koma yango na munoko na bango tango baza na mboka na bino ba sololaka na munoko na bango na bango bongo sima baye ko la munoko na bino po bakoka kosolola na bino yo mwana ne Congo yango yo salaki to yango salaka salaki mwana liboso te obino boyere bakumba na munoko me bara boyere bakumba na munoko bango lelo so benga mwana bandeko na yo bane Congo mama bon moto ezalaki te lelo mwana ne Congo kumaki nzala kumaki pasi ndio na panyama nakonda veve pangi nakala zau endiona kenadiaka mfunuko yango wana mindele baleki biso bokoko na biso ekikuluki eto tuyekele kikulu mavanga mambi lelo oyo sokuke na Japon ba Japoni balaka munoko na bango okukuta jamais Japon asala livre na classe na bango bazo tangisa na anglais na français te batangisa na munoko na bango bazui 2 heures 3 heures du temps ya minoko mususu boyeba yango pour vous faciliter soki boke kuna posela moya ko communiquer na bango culture na bango yango liboso aucun na Vietnam ndenge moko omoni français azana écriture na ye azana munoko na ye na mboka na bango munoko na bango na écriture na bango ya biso munoko na biso yango tolobaka est-ce que biso écriture na biso yango tokomelaka te tosali kowela nini tosala makambo ndenge mundele azali kosala oya biso moko tolingi yango te lokolo nalobelaki konono mama yo sepeli te parce que moniki no konono ezali ya bazombo ezali ya yo te oh mais mama tangu de bonheur azalaki kobeta miziki olobi na ngai ke makino ya de bonheur ezalaki différente na makino oyo bazombo bazobina to tangu de bonheur aza kobeta azoyemba na kishinois azoyemba na ki-anglais azoyemba na kikongo te mukongo azoyoka yango te to yebisa ngai ke no de bonheur bingana lobaka eza bingana mususu ekuteki na Chine ezali bingana ya Kongo ya totila te mama soki ezalaka yango moko mbele bokabo ndenge ezala te tobundisa mundele mais ezali bizaleli na biso yango kenge odo na uti koloba bizali biso batu tozana bizaleli ya mabe mama oboseni muzombo mama na limbo la bino lelo mama oyebi ke bana mingi babotamaki na Congo lokola muzombo azalaki mutu ya valeur te azalaki mutu ya pamba ndeko na ngai José Wanduka olandanga malamu likamuna koloba sisi selenge
olandanga malamu. Kiamsito olandanga malamu. Nzwama olandanga malamu. Rive Kono otomalanda. Papa Forme olandanga malamu. Ngai nakabolaka batu te. Mais ngai na teyaka connaissance. Connaissance wana bozwa yango na réalité. Kovanda teka soki komi na désavantage na yo ayandi atuka to bambula yani mutu mbi. Non. Nous devons apprendre. Na mon avo mutu ici bobe makieleka voanda vo e de diambu kanede mboteko ditoko tu bambula yeka eso ngindu. Yekituke wombote. Mendeko to yebi yango. Qui veut cacher ça? Il y a des gens qui insultent. To yamba kibino. To bokla kibino. Mais non, tous ces gens-là qui disent ça sont des idiots. Parce que il était. Bah yamba ki nani? Bah bokla ki nani? Ça n'a jamais existé. So kibino bah yamba ki batu bokla ki batu. Bah alors to raconter bino ki non mais bino boy boy la mesa te. To la semaine la mesa ça la ki boy. Mais non! Ça n'existe pas. Bisalelia bisobatu. Ndeko na yo moko aye. Olinko ndimela ndeko na yo wana te. Kaka batu, oyo basaki na mayele batu muke. Abiki no endio pangyama. Mais la majorité, basaki na mitema mabe kotala intérêt. Nako pesa yo ba exemple lelo tala ba ndeko soki ba molachi soki molachi ba frère molachi parce que maman na bango zaki angolais tata na bango bandola ki bango parce que maman na binoza étrangère. Nako pesa yo exemple dernièrement na lobaki ba sacré marpesa bazali ba angolais. Mais oui. Parce que bana mingi oyo bazalaki bana babotami na bazombo tata congolais. Basi ya bazombo bazalaki basi soki congolais azana posa à se satisfaire à luli mwasi wana za angolaise. Kati na ye ayebi nazo lula na ngai ete mais na lingi na se satisfaire. Et basi wana bazalaki koyeba te. Amoniki no nazokola nabata bapara na ngai jo azolinganga na lingana meka. Soki azwika kazemi omedio za muzombo. Bapara ya bana mibali wana kutu balobaki teke aza mutu teke to supporter bango pe bazalaki parce que ezalaki déjà idéologie moko qui existait que kolo moko boye eye na Congo bayina bakumuna bazana valeur te. Donc okoki ko bota na ye. Yangana bomonaki bana mususu oyo bazaki na bana bazombo oyo bino bakoma ko douter. Oui, réalité ba mama na bango bazaki bazo exemple lokola mayanga mako tata na yaza mungala mais parce que tango mama azwi zemi di yoza mzombo di bago bazombo lokola bazali mitema minene modi nzau modi nzamba enzamba okala yentima imbundu nene elephant azalaka motema ya munene nyeso tu akimilaka na ye yango na bomona bazombo soki mwana na ye congolais abotisi ya négligé azala muluba azala muyandi azala ekolo nini ati bazala bazombo na ba incline ba Congo oya ba Congo oyo solo ngaki no lelo za ne Congo te. Exemple na kopesa yo ya mama na nga oya boti ngai baleki oyo bayesima tata za mukongo alobi di ye aza muzombo mais mama na nga botemi na Congo kaka ba para baleki ba angolaise abidi ye aza muzombo akoba la mwasi ba congolaise ya ba Congo elumuge unu avokwa dia ukulu avofwa mama na nga mtetikala.
e bazombo lokola bazalaki mitema ya lokola nzoko soki mwana na ye congolais aboyi ye po aza mozombo bazwi mwana na bango bagarde na ndako ti akobota ntango akobota lokola bango bakobokola ye bapesi ye kombo na bango yango bonaki mayanga kombo na ye mayanga maku kombe bangala na kati eza te bango moko babokoli bazali ebele yango bomonaki ngai na pesi bino exemple mama poto koko na bango abotaki bango azalaki muzombo angolais soki nalobi muzombo vedi angolais ekozala kabinde akozala San Salvador akozala disons que Salvador Manza Congo akozala Wij Carmon akozala Kabinda na koyebisa bino likambo moko bandeko na ngai batu mingi soki abotamaki na mama muzombo azalaki abandone okomona ye akoli na famille ya bazombo abimi mwana muzombo soki abotamaki na tata muzombo lokola bazombo donc bangole ya kikongo babatelaka culture bakoko bwaka bana te okomona bango andimi mwasi wana abokoli mwasi wana okomona soko bana wana babimi bazombo parce que tisuka nango akokenda bango na ngola. C'est comme ça que bana oya tata angolais baye banaki ki bazali bangolais. Parce que maman na bango ya congolaise bako kende na bako bala ye bako bota ne bana. Alors libota ya tata wana zombo bako na bana, bako kino oh bana bazali bangolais, o bazali pe kolo boy. Mais soki tata zali congolais, okomona kaka mwasi wana ya angolaise ba écarté ye. Akebala. Yango mona ki mingi ba kombo mususu bozako bude yango soki na lobi ke no ntela za muzombo bo bude yango oui parce que bana wana na kobota mana bango tata azalaki congolais ba ekartaki mama wana parce bazalaki bazombo et lelo oyo bozali ko parler sur royaume Congo to boyaka yango te royaume Congo ezalaka ka moko ozala ya Congo Kinshasa, ozala Congo Brazzaville, ozala ya Congo ezala ngaka bana bautaki na libota moko bautaki na libota oyo ezalaki ya Mani Congo parce que tango mundele aye akoteli na soyo mokonzi akuti kombo na ye Mani Congo Mani soyo yende akutaki wana yende Mani soyo muto yambaki mundele oya bandiko diriger nzinga nkuu libota ngo ezala ngaka yango moko mais batu mususu bipai bakei babongwani seulement bakongo oyo ya Angola bangonde bagarde culture na bizalili ya royaume Congo okomona na Congo Kinshasa na Congo Brazzaville na Gabon kaka 20% bagarde bizalili ya royaume Congo kaka 20%. Les 80% babongwani balingi kondima bandeko na bango te. « 80% ezali mingi ezali ebele. Alors les 80% emonani na misu. Dangana bomoni batu na batu abandi kotala mabele pa bango bazali babatela yango. Bizaleli ya mabe eyate. Lelo oyo osobenga bana ya ne Congo. Kasi ba Congo Kinshasa botola kaka ba luba oyo bazali kosala bona na Congo. Kasi bobota mina bango te bovandi na bango te.
bambula na bambula bino bobota bino bango bokoli bango lelo oyo balingi bino lisusu te bino bobota mina bango bandeko na bango ya libumu moko balingi bino lisusu te bozoki imagine bizaleli wana oyo eza komona na mokili mobimba après ça kaka muluba wana abali mukongo kuni ya RDC alingi alanda mukongo ya RDC parce que aza na ndambo na Angola kende kuvivre kuna na bizaleli wana ya bokabwani ozoki imagine yango mama na comprendre makanisi na yo j'espère que na meki ko limbolela yo mwa ndambo oyo na lobi o comprendre yango mama ezali bo moto na biso ezali ko pesta bato mayele balobaka biso wa mikolo to bakabo ezowa nkwanga ngu kulukisanga ezowa mama zoba moto ya mayele akomisaka ye mayele biso bangole oyo toyaki na Congo kobonga mapoto bunda contre portugais tozalaki bazoba tokuteni bato ya mayele na Congo baleka mayele babwakeli biso basoyi mikuwa parce que bakanisaki tozangaki mabele te toyaki kobonga mapoto longa bato batuki mabele na biso ba portugais lelo tozongi na mabele na biso yo mutu ya mayele olakisaki biso mayele na yo mayele nde tomonaki yango lelo olingi oya na mboka na biso na mayele wana te mama toyekoli toyebi oyo ozali te yango na tokotala nano eske toyamba bino to toyamba bino te neti boye ntango wana kobomana na Kongo na baluba ntango baluba bakolongwa na pouvoir ntango bakolongwa parce que bakobomana mungala olinga ndina bo muluba mukongo linga bo muluba donc boko bomana kuna après oyo muluba aweti ko laksa bino na baswahili sikoyo tango wana ko bomba luba baluba wana olinga basa nini bakende wapi na Congo Brazzaville kuna bako ndima bango bakolanga basi bakima bakina bayana Angola kuna kutu bameka na bango te kuna kutu bameka te parce que ndambo to ndimaki kuna o basi basali tozo bongamela bango imagine que baye na yo na ndako muninga bayambaki yo obande ko simla nga minduki na ndako na ngai moko naza ko pesa yo ya kolia naza ko loger yo siko na mboka na yo moko deja kuna oza ko boma oyo bandinga oza ko panza bango oza ko kabola bango parce que yo aussi bokonzi omonaki papa Kasavubu papa Kanza papa bakombo kumu kimangai badiangenda bakisolokele papa dialungana oyo ataki na imprimerie kombo na kimingai asalaki ya bako wana bazali bana ne Congo bazali ba Congolais te wana bango bazali bana na Congo papa oyo akimaki na Brazza soki kitolo kombo kiminga ba wana bana ne Congo les 20% on a lobby zali bango bana ne Congo oyo batikali bazali ba Congolais ya Brazza ba Congolais Kinshasa ba Gabonais parce que bizali na bino toyebi yango ya wana mama communion ko na yote culture on azo parler ezali culture Congo oyo de bonheur azali ko beta ezali culture Congo ezali culture ya Congo Kinshasa te
nalandaki video moko namoni ke oh bayanzi baloba na bango Kikongo na kosala bino programme na kotiela bino audio ya muyanzi zoloba oh mais soko yo bien mais soko Kikongo te panya monketo konde zina na unange zina diani makiese na uzolange kindu kimbote kiapo ndeko nangai Godinho pangyama Domingo Vetokele irmão pangyama Pastor Tsimba irmão da Costa apangizama zake to mama Mimi na Lyon ndeko nangai Dushai na Alemania Otto Mananga na mama Fifi kimbote kieno na yebi botuna bo pangi to bilakana kibilakana ko Dushai Otto Mananga na kati Alemania mama Fifi kimbote kieno bande ko nangai pona lelo na suki awa bandeko oba komeli ngai ne Congo Royaume Congo ezakaka moko me bana ya ne Congo oba kenda bango nde babongwani me bana ya ne Congo oyo Angola batikali kaka na ezaleli na makanisi na bolingo oyo ya ne Congo oyo bakenda kaka le 20% batikali et les 20% wana bazaki ba mikolo oyo basi ba kufi déjà peut-être 5% etikali mais bana oyo baboti bango nistu bazali ba mbeni ba bongwana yango wana omoni Angola tozali susu ko accepter batu te na avenir na ko yebisa bino te oyo ko salema tango vrai angolais akozwa bokonzi na Angola parce que te lumiki unu kanito baka e visike ni mako unapata dietu le gouverneur a Pasha Bora le mvuka oncle Zola de muito tempo kipila keneko Dani Mbengi kimbote kenu loto masala ciao